mosusu onemi bango na poto nga otiki ngai vie nasali ba démarche na nga 2 fois na ki États-Unis esimbi te na mbongo na nga mo esimbi te nakenda Chine ozongisanga kini obi nazonga kini okoya okosalela nga ba démarche nakende mais ti lelo vie côté wana esalinga mpasi mais naoyeba te eloko nga nasala parce que ngai nalekaka te nalobaka te mpe namonanaka te naza mwa mwasi mo nazalaka boye namibombaka namikangaka nalingaka kosexpose te mais eloko vie asali lekisalinga motema mpasi esalinga motema mpasi mingi mpe ezala moto akotika nga na kini te bato kutu amemi bapoto baki atiki bango kuna bato wana basalela eloko nini bapesa ye nini ya motuya parce que onga napesi eza ya motuya na nsima nango arécompense nga na eloko nini arécompense nga na eloko nini na nsima nango na eloko te. Deuxième point ezali mpona petite sœur après ya Magali Chitundu azotraite nga mabe makasi akateli ngai makolo alobi nakoma esika mwana aza te nazela ti moko mwana na nga kokola bongo ye moko mwana ya oluka ngai esalinga mpasi eloko wana eswi ngai donc nazangi kimia en plus ya Magali abengi mama biso na telefone amanke mama na biso respect azoyoba makambo ebele sio mama ya biso nde eloko epusika na ye koloba na ye Magali Chitundu yango wana nasepe na baacte ata moke tako opekisa nga te naki etala mwana na ngai ya bolenge oyo naboti na bomwana na age ya 15 ans opekisa nga na mona mwana nga te nazela ti mokolo mwana okola bona ya otala mwana na ngai lobi nga na petite sœur na nga Salima tokende ti kuna otala mwana porte baboyi basentinele balobi ya Magali Chitundu apekisa bato na ngai to ndeko na nga moko baya otala mwana nga moko na porte do barejete ngai baboyi na kota mpona tala mwana na ngai ekomi ti ya niveau aboye nde nabaki te oyo trop c'est trop parce que kovanda mpe boye eza lokwa ozobima kaka lokwa soki ndenge nini lokwa soki ndenge nini bazomanipule ngai donc nakomi manipule mama nyesi ndenge moko kobundisa ngai d'autres fois naki etala mwana kuna ezalaki terrible ngai na ye Magali eka Magali abambanga molangi ya parfait na ndako mama nyesi olazala mama azala na katikati mama lisusu donc basangeli nga kuna donc eloko epousse nga leka bémission yango wana parce que trop c'est trop c'est trop nga na regarder image après ça parce que ça présent et biso ça papa mais ti na l'équipe on a ça. Merci, j'espère que vous Kolanda moi ba côté phare au moins na suka bimeli na écran. Je suis déjà avec double Rolex c'est ba fungole biso déjà caméra et permettre ngana pesa double Rolex ba mbote na yende balobara be certes. Ouais, bonjour, Babi Bob Koukissa, Babi International. Bonjour à tout le monde au Balandara double Rolex, le chouchou de papa chéri. Donc, on a double Rolex sans arana. Des casquettes, sauf qu'il y a double Rolex, mais surtout qu'on défendre leader Nabiso papa chéri. Donc, Nazara chouchou de papa chéri. En tout cas, merci beaucoup Nabato tout. Basu occasion Kolanda émission au na chaîne Nabino. VNS Cinéma. Et puis merci beaucoup Nabato ba soutenir na pesimbote et pas ya master nanga babi habillé de luxe balobi Olivier Lubaki Maëlle babi deux fois c'est habillé de luxe. Première fois na monaki Olivier Lubaki a rappelé nga bana Israël to ba mona terre promise. Au moins ba tulokola ba Olivier Lubaki talaka habillé de luxe so bomoni le double Rolex boy donc grâce donc mutupenda la tsanga eza Olivier Lubaki parce que biso lelo monde à média partout dans le monde battle rabiso force à la propre force à la présentable donc Massananga Olivier Lubaki Maëlle babi deux fois c'est habillé de luxe la pesembote. Merci beaucoup na Yanina Lokemba babi na Brazzaville wana maman sociale ser nanga tika ngati Yanina Lokemba bato sate banani maman solution. Merci beaucoup na ya Minos de Paris balobi muta voyage koleka ba pilote. Merci beaucoup na Vienanga Minos de Paris. Merci beaucoup balobi na Godé Mwamba na Bosante. Puis merci beaucoup na ya Didier Matungulu prêtre na kati à Orlando. Et puis merci beaucoup na Roger ML, merci beaucoup na ba vrai de papa chéri ba biso tout ça ba défenseur ya papa chéri to ko lingate ke to vandi personnalité ya leader na biso papa chéri batu baya ba infiltrer baya otobenga ba égyptien baya ko lobango na ninga TV et ça la bien te ya na ba kité na koya faut ko claircir batu parce que le long de tout ça bo na vie à lelo ou eza vie privée
tokoyaka nango na TVT parce que vie privée eza vie privée et puis média lelo makambo na biso torema yango Bob fotoloba lelo bato ebele soki baa na problème na bango o ba vie privée na bango pourquoi bayaka nango na internet en tout cas ce n'est pas bien papa chéri aza leader oyo bato ba respectaka et puis papa chéri toomona yango bana matanga ya frère na biso mulala toomona ba infiltré ba égyptien baoyaka ba combattre papa chéri mais baolonga te papa chéri aza nzambe oyo tolobaka Chamutu, Tsanzambi. Voilà, merci beaucoup. Vous comprenez que Double Rolex a bandit déjà avant que tout n'a posé question. Double Rolex, après matanga atmosphère, altitude, il y a papa chéri puis na BCBG mon maison de. Ouais, BCBG ça qui toko BCBG dans la minute où batu baebi qui azana goma et puis batu baebi qui papa chéri d'abord azan les seuls idées au batutu bazaki na matanga wana ya frère na biso mulala wazaki meilleur danseur na Robert moi le na Congo na lobango chaque fois Congolais aza peuple mobo na koloba abosa na makambo tu vois le loba ba danseur na biso mulala azaki les seuls leader danseur o abanda makambo asala ba danse ça ma mettre to mona neti le moko boy matanga ngone charge tout batikela papa chéri batu belé neti mambu ya BCBG vraiment ba film ngote tout le monde le leçon maternelle tout le monde a maternelle vient sur chaque Congo au monde qui soit coufu monde biso tout au senti qui tolobela ngo mais tout le monde a papa chéri ils en a marqué mo bonne habiter son papa chéri à étranger na mboka o tout le monde a ngo toloba ngo et puis basala papa chéri banko balingaka ete tout le monde a ngo ti mambo ya papa chéri tala ebandaki soto tala makambo au monde ke batu belé bazana sima ya ba makambo oyo batu belé ba olinga ba baby sa personnalité ya papa chéri au monde ate papa chéri makamto eleka papa chéri loba elote papa chéri azala toujours humble a répondre à mututé a loba elote mais ba égyptien wana o bazo tinda batu ba ka ko baby sa kombo ya papa chéri Nzambe ndé champion pour papa chéri ninga za wana aza l'homme de solution a ozwaka solution mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Kolanda image boye komona neti mwana suka ça sert ça beta pe na wenge tanga obenga déjà papa chéri président donc il a ça déjà comment et puis so totali bien Bob so totali ba chaîne oyo eza Africa ni chaîne oyo te na pesa net exemple te za photo loba komba chaîne pour na respect ya bon to lobika Africa so ki Africa to remarka chaîne oyo chaque fois batu baya ko manquer ba leader presque ba lekaka na chaîne oyo la vérité ba chaîne ba te sala ba information na loba vérité to yi ba chaîne ebele ba net ba elenga Congo tout le monde a appelé, sa information. Mais pourquoi chez nous, chaque fois problème, tout le monde a nani danser les cas, net fille les cas, ça va danser sa papa chéri. Sandralina. Chaque fois les cas na émission chez nous. Aka au fin papa chéri. Est-ce que au monde a banda au fin papa chéri. Yo monde déjà papa chéri répondait. Est-ce que au monde a biso ba double Rolex to répondait. Au monde a Roger Nganu Pididi da ba répondait. Ce n'est pas bien. Le lo yé mwana nsukazo lo baké. Papa chéri azwanga mwana papa chéri mwana ngana 1500 mineur mais to yebite mais alobi azanga mineur maboma moto kaka bomela papa chéri ya onto lo bato sala bato mayele papa chéri azwela au mwana papa chéri la kanga poto mais babi la patience et la longueur du temps to solo bien Bob so mutala ki temps bazwelo déjà charge ya mwana et pas leader le roi papa chéri et ça déjà balongoli est-ce moi nané le lobby nango soki azana be éducation be le comme bien ministre est-ce que bossa na maman na tant yo o marambo ça privé ça marambo na bino yo ko leka nango na média so tant yo leka na média so tant leka na média ba futu combien donc oye pour salir personnalité ya papa chéri so yebisanga so papa chéri alobek no zela so le loba memi ba danser zoana o biki batika na poto parce que ba sala musala ba meme bango parce que est-ce que il y a ces pele papa mutalobino qui zala calme na ko ideo papa chéri azal l'idée oyo alingana buso bati mais umeli double Rolex banda bandi ko promettre ba poto et mon tolobi a tenté deux fois et simbité mais est-ce que papa chéri vous allez capable ya me maina poto maman mwana Bob ya on a lobby tout le monde a un peu biso misu pe to kota pe au côté pe passeport pe bon ambassade bo ba pe so visa. Est-ce que papa chéri à ambassade papa chéri à ambassade tiens yo mo tongo reconnaître bi ki na ambassade langa ba makambo basali langa ba makambo mais so lelo
visa ça papa chéri tant orchestre voyageaka ou bien tant bakotaka bato na ambassade ezana bato misusu to mona ba liste papa to voyageaka ti okokota bina 50 visa boy passeport boy on m'a pu ba répondre 30 personnes 20 ba suite donc papa chéri à ambassade te balobi la patience et la longueur du temps ngana comprendre na ngeza bato batindi a eleka na TV pas sali personnalité ya papa chéri mais ils errent. Tant que yobi ke tobota na papa chéri, tant que yobi ke moi naza, comment ko ya na média pour bandolo ba n'importe quoi. Parce que tant que lobi ba n'importe quoi, est-ce que ba fouti oni? Bato sko ba lection na TV, ba mémé na poto. Bob, baloba na français, il y a vie, va et devient, c'est le destin d'être tracé chacun. Destin, il y a vie à Batou Bob, ne te coûte ni tout ça l'émission. Ngana na ngavuma ko taquer pendant la fête, na eka ko faire comprendre Batou que papa chéri Batou bele babaneno marambo e banda kala. To monango e banano à partir et pas nanu junior piano. To mona baba biloko to babandi junior piano ba monique junior piano ba réciter. Ba ena makambu ya matanga ya mulala. Mulala. Oh papa chéri saliboy. Papa chéri mutalie mulala. Papa chéri saliboy. Comment papa chéri bembe mulala et où mélite mbamo papa chéri bimissian. Oh, mais papa chéri bimissian parce que mulala ça y travailleur ya papa chéri et puis il a fait beaucoup de temps chez papa chéri, il a travaillé des moyens papa chéri ça oui, il y en a ah oui mais ça va cotisation. Papa chéri a négligé qui matanga ya mulala karabino bato média karabino ba égyptien ba infiltré bo ngole kana TV ngole papa chéri boy a négligé boy non papa chéri a sali yango parce que aza danser ou a travailler na ye banda wenge musique ezalaka 4x4 quand même tous à la sérieux parce que bino ba to chaîne so ki Afrique mais na otanga comme Afrique mais comme on est chaîne d'été yo lobaka bino ba to média moni loka et comme loka to oza mutamayele wa mutamayele ba chaîne mo na rosa problème na ba eza trop c'est trop ce n'est pas bien natangi comme là on a défini natangi Afrique ba Afrique ezebele ce n'est pas bien parce que bino tango sala biloko aboye boya baby ça va valeur ya ba leader le quoi papa chéri boya baby ça va personnalité tandis que papa chéri aza mutu munene na mboka faut quand même tous en avoir respect soki ye la fille wana soki nani mwana nsuka soka monaki abaki atamboli tambaki na seba pourquoi babi maram oeza privé ba kana on a média pourquoi le ba problème comme ka ba tutu ba komo na na média parce que pour na double Rolex fallait ki tangu mwana suka ayeko luka bango baboya ba pesa na bango chance lo bata ça l'émission té mais est-ce que on a lobby parce que tangu bango ye aye ko le kana émission tangu lobby ba propos est-ce que bato tout ba linga papa chéri est-ce que ba se pela na mambo ya lobby ou bien bah biso le ba frère de papa chéri to se pena et le wasali ce n'est pas bien na vie ba ça la apprécier papa chéri za leader oh lelo ba te belé ba respecter mais tu comprends que ça ngo batum tu batindi mais bato wana o batindi wana boye ba ke nzambe ne champion Double Rolex, si tu comprends bien, papa Chira, moi, on a pas problème et belé parce que les cambo pe banda kala mais kula mukali susuka ndo lobby et dagi junior piana tu es maramba moulala koufata ne lo côté voilà le lo babi moulala ne lo ti ma papa Chira misele mon belé pas connait même moulala zaki ko galérer moulala par-ci nyon se bimi vraiment le lo te suna les cambo ya moi na suka moulala bano galérer na ndeni mais yo ko te la matanga balabi mouya la ne loko timbongo belé la matanga Bob to sola normal moula la za responsable moula la bando vanda ana monga fulati na bana na famille azena ndako na ando vivre kitoko bon pa ya chantamisi la ndo vanda kasi to lobité ya babiso to vanda pe pa batut babiso ba double Rolex pe to kemba pe to lala pe pa batu donc on lale pas mutu so net yoza aminanga so net ngana na problème na ko vanda na ndako na est-ce que ça problème problème et sa vie ça normal botika papa chéri tout ça concentré dans l'album na biso balle de match binoka bato liboso boloba ke balle de match simbité balle de match kutu mais comment le papa chéri orchestre wenge BCB je voyager koleka na ba pilote na lo bango neti vena venanga Minos de Paris comment orchestre bandi voyage banda balle de match bimi papa chéri na biso na minute ba betata ba na ko ba 25 voyages si bobi mapika mwana suka ngo ba voyage belé yo mo zo témoigner ba voyage et là on est dans papa chéri lo ba trop c'est trop mwana suka cha passeport na yo les visa tout yo bité babilo musu ekota ba famille babilo musu za ba mvutima ba famille bon so ba okota dossier no visa zo bima te sko ba basani
Papa chéri a ambassade, babi laissez les temps au temps. Tout sur les temps qui est intellectuel. Il y a vie, va et devient, c'est le décès d'être tracé chacun de nous. Donc, décès à visa ma bon ensemble. Moi, non, soukalelo, à reconnaître président. Mais tout a bordi, mais là tu as moins le président papa chéri. Oui, na TV pendant combien de temps? Moi le biki bazwanga mwana na âge à 5 ans, le mwana na komi na 9 ans, na âge à 15 ans. 15 ans, le mwana na komi na 9 ans. Bongo tane belé. Bolamo papa chéri pas ça est-ce que au moni mutu ya babi Congolais a peuple naïf, Congolais bosanaka. Batumo bayo tinda yo yaka na média lobama n'importe quoi. Après tant on lobby bongo, lobby nango. Bon, double Rolex aux parents, aux papa, est-ce que le lopé a évoqué il y a respect na mère na biso, frère koko na biso, grand-mère et puis il y a battu grande-mère, il y a battu belé, il y a junior puis il y a battu belé. Comment on a le comme ko cité na bande quoi papa chéri na maman ya papa chéri lelo oazaki innocent na makambo lelo kombo na ye bandi ko matoyo kaina no tana kombo tana katsa ba makambo muziki mais mwana sukaye abimisi tina oyo pona yo eza rapport ko déstabiliser papa chéri tout ça ba réalité pour abimisi na comme mère papa chéri yango na loba eza na kaka moni mutu so ba tinda ye mutu ba opuye eza la tinde ti pas côté maman papa chéri ba tinde tina ba tinda pas papa chéri te ba keti côté maman nièce bo bezala ka bongo c'est normal mutu so ki ba tindi ke na TV déstabiliser mutu loba boy a baksa na mamba lokuta. Tu vois, et ça linga passi parce que na moni aye na TV pour ko sali personnalité ya papa chéri. Ce que to lobani yem ta salir te réclamer moi na ba kangi moi na ba pometa e poto ça quand même un peu quand même na ba droit na e. Oui ba ngape na moi na mo comme Miradi. Na betelo no exemple. Moi no Miradi. Deuxième moi nga. À part Miradi na sana TJ. Moi na nga liboso. Nga ça rappelle na problème na famille ya moi na ngati. Na bando songi so ko Miradi. Tant que tu as une fille, tu as une fille, tu as une Miradi. Et comment appeler un problème? Et comment appeler ma justice? Mais tu as comprendre que tu n'as pas moi, tu sola bien. Tu as mon moi, tu as mon coco, tu sola. Et puis, tu as dit que tu as pour papa et la fille, en vie. Mais ton papa fille on a akufi ba ko comprendre que oh mais ngana papa mwana et comment ba ranki comment so ba zwinga fo ba kota nga prison ba nini mais ton au moins na vie za ndeni to sala makambo te poto lakisa ka batu ke biso to za malamu mais to bossa na lobité parce que na côté la papa chérité na pesa ce que tu ezane to sa analyse ngasko le salinga pasi la fille aye ko bima na média ko sali et là na batu belé tam so balinga papa chéri ya na batu be ka émission que bon ça il en analyse ya na batu belé donc le tolo babu tu to comme lobo ko mona ta 1000 émissions au bon ça la papa chéri mais problème est ça likambo eza privé makambo eza ya foyer eza ya famille ba ka ngo jamais na média et là on a ça et là ya on a loba système place là ça qui fallait bande ko ba journaliste ba boya kasi on a lobby ba journaliste fallait ba boya parce que eza likambo eza privé eza makambo eza ya famille comment bino boko ya na média bo talir ngo na média tant bo tali déjà chaîne on attend bo laxi déjà la fille à question na média yebisanga batu tout batali Tanzanie na minute on a ebisa nga ba benga mais ndenge nini luka double Rolex na ko sala nga pe mission tete mais ça linga pe passe et tant que naza petit ya papa chéri na linga papa chéri donc ça linga passe ya on est ba la fille à question au sali mabe il fallait pour les la média parce que ça marambo eza ya famille maramba famille ba sola on a famille nga pe famille on a pe ba ko kangisa ngati ba ko tshanga pe na prison pour na botaka pe na mwana bango mais suka to zaka solution to ranja to sola lelo Miradi azaka mwana nga papa moroté à négliger maman mwana e tous ça responsable tous ça pe babantu donc il fallait la fille à question à la maîtrise mais comme on a média ko sali personnalité à leader ce n'est pas bien à solo libienté donc je suis contre na ndenge koloba makambo na réseaux sociaux double Rolex je suis sûr qu'au côté la noka leader na yo le papa chéri au défendra pour na yo dans tout ça. Papa chéri a un problème morté en elo monté na lobi bongoté na lobi que eza makambo eza ya famille tout ça logique double Rolex
na côté la papa chéri te mais na lobby nga na sepelté na arts la fille oya koloba na émission po ko ya koloba na émission ya neti nga maman ya Miradi so lelo aleki na TV est-ce que maman ya Miradi to ça pe na ba problème mais so aleki na mesi do alobita la double Rolex boy ta sala nga boy mwana nga boy asala boy asala so bato balinga nga te ba osani bon c'est là on analyse parce que yem te ko loba maman na Miradi mais ce que lelo tant ya lobi ke pap mwana nanga nana est-ce que ya reçoit responsabilité ya mwana so ba pesa bokola e so za na posa poto il fallait akende papa yemo lobi on a ba tout total na média bike azo memana ba danseuse azo memana ba tebele mais voyage ça tam sous temps tamsu tangu yo oyo koloba na TV tamsu pe papa chéri nga otinde tamsu na poto so yo koloba na TV so tangu yo koloba na TV lobi nango solution ezani parce que oyo ko tumbo le loko mobo di kambumo au place ezalaki te so bato tout batalo au monde entier ba olobani ba traiter ndeni ba traiter as a fille moi as méchante aza fille oh le loki aye pour a sali personnalité à papa chéri tandis que papa chéri a un problème tu ko fait la danser oh mokile mobi maison loba alors ye le sous na ba problème parce que ye bisa ngeta ke biso ba petit à papa chéri to se pelanete to moni ki a infiltré parce que o ye neti batumo bo do bazo tinda bino ba ko be sa personnalité à papa chéri mais so landi pe émission na abimisaki pe ba valeur bien pour na papa chéri zaka ata que ça l'émission pour nga les mon mo douter que ça déstabilisation so telle émission na zo papa chéri protéger tango yaki ko bina papa chéri batela ki atanga non classe aboki ba musicien ba toucher ne ba musique on za kaka moni dans tout ça tout monde on peut na regard mususu so ezaki kaka déstabilisation alinga lo ba pe ba bola mundeti wana te o mona te que d'autre pas likambo moko ne suit amoni trop c'est trop solution zo zo matin mais ka ningi saka Zaïre kasi on a lobby tango déjà lobby bon soto lobani ya to lobby bateau tout ba olinga ba sali personnalité bateau tout ba olinga ba meka papa chéri boye ba ke papa chéri aza leader mo boye aloba trop te aza très puissant et wangu teza mama miki donc ngala mona ngo za gravité ngala pesca faute c'est pas la fille parce que aye na média parce que likambo eza ya famille ba kendaka nango na ndenge ya famille ato lobi ke o baba ndako négliger yo autant que ça maman za la fois za mutema munene tant que yo la kisabiso ke au lobby ce que au lobby après qu'on loba question nanga ça azwinine double Rolex BCBG football quand on vend dans solo là album qui toko mais ba résultat non par rapport à l'album l'équipe vraiment ils ont frappé côté les autres que côté papa mais belé Mosakati Kala bani ba makambo belé mais là moi BCBG bela concert mais na terrain boy moi mo bulu maman peut sou ya mwana mwana suka loba bo bon ça non makambo na bo vanda non a famille non bo lukano arranger makambo BCBG d'abord BCBG ça a un problème, il y a moutouté. BCBG ça est entreprise. Album, aura, ils ont tiré, ils ont bétaté. BCBG, album, mais bêta parce que ma production est belle. BCBG, partout au Kenya, ma bêta générique à Zebouka. Ils ont 4 albums, il y a balle de match. Donc, tout le monde a raté, tout le monde a raté, bani, non. Papa chéri, si les lots, papa chéri. So ati libaya na kikala zana ngam na lobati so papa chéri ati libaya ne jibe pia na conseil ba koma to bayaka nostalgie ya to lobate papa chéri azana taliso ya ko foxete aza pour asala déjà trop na mboka oyo ba tutu bayebi bato tu ba oya wana ba égyptien tu bo oya ba otinda bino bo kokate bazo karama bazo tinda ya na lo ba bo koka papa chéri te ba jeune bino pam mike bo sala to comprendre bino ya on to lobaki cette fois-ci to ça na concentrer na mamna biso wenge BCBG toujours bon chic bon genre et le réalité donc tout le monde tous ces maïs papa chéri lobango donc to yebisaki bino ke bo comprendre na bo comprendre bela concert car chaque samedi dimanche bela concert album ok c'est ça na gomat ok c'est na gomat na concert car de bon message mais ça pas production oh papa et na ba ok c'est beleti lelo ndi aza na ba koma gomat ya na ba ok c'est beleti o mona pe ok c'est pas ba beti pe ba tebele na ba koma loanda te ya na ba ok c'est bele tamsu na ba koma pe brazate o mo eta pe goma soto ye papa chéri les 7 tout ça sous na toi na Brazzaville na Pontinois les 7 les 8 donc il a que ça nini
musala esalama. Est-ce que vous avez un balle de match dans le concert? Mais balle de match. Bon, so yo un concert à Papa Chéri. Kaka question. Ngana moninga ina ko. So na yaka na ko témoin. Ngalo kana jure na poser ba question. Bo beta ba concert nyos. Papa Chéri au mona ke nzembo ya Zulema ba bandela ngata ba difwa bis l'homme de bis encore. Kaka nzembo moko wana. Kaka nzembo moko wana. Soko ye na concert ya Papa Chéri au mona ba nzembo lokwa ba Cardozo mamba ba senga ngo ba bis. Déjà ba nzembo belé. Tu vois? Que ça ba nzembo lokwa ba 50 ans. Ba 50 ans. On se comprend, et puis Papa Chéri so nous les no senti que ils a répertoire. Ils a que ba musique ya pam pam ba bani ba makelele ba beti biso za net. O ka mina lito yo ka nole. O ka ba santé touché, o ka ba omba, o ka o mona ki ba chamoza éducatif. Donc biso ko ta musique ko ya te parce que ba benga wenge BCBG za machine à musique. Double Rolex. Est-ce que Papa Chéri type n'enge parfois en bétanen les roses à ça va rôle ba mutu carrière non ça va na tikina nous le roi ne vient même pas mais qui m'a zongeli ka souye mo rôle ba ki album masuka ya to lobby Papa Chéri ba rena pa na na mutu ba rena zatia ba calcula ba rena au moni Papa Chéri d'abord kuchaki na ba génération à l'éloté na osala ba monsieur belé na loba Papa Chéri za ba niveau ya bato bo tanga ba kombo na te zela na lobby arena na lobby ba rena zela non ce arena Papa Chéri muto charina to producteur muto ya pa betsa Papa Chéri. Tout sur la logique. Ko beta na so beti na arena ce que ça est. Donc so beti na arena mbamo tiki musique. Arena sa production. Et puis le loba sal talana exemple Félix Oazé quoi. Président moko wa Bongo. Na pese net exemple. A beta pa arena Adidas. Meka. Meka Stade de Marty aye moko. Tandis que Papa Chéri ba yaka ya wengi ensemble. On a lobby Papa Chéri ba date belé. Bobé tout date. Badati za tale. Ah, c'est que Tchadat voilà, ils ont occupé la BCBG. Tchadat, mais Tchadat c'était. Bomonia. Tchadat, ils ont occupé la Wenge, ils ont occupé la BCBG si la maison mère Tchadat. Tchadat dans le sens nini. Kasi bato babe to Tchadat. Tant fait Robert Alelo Arena Adidas. Tchadat. Parce que Papa Chéri pe n'engake production na Goma. Tchadat. Tant on obeta suna préservatif, ne bon pe tant obeta pe na Stade de France au Tchadat. Wapi, voilà la double Rolex. Wapi. Ya on a le bitan zela so pona la Sabino. Algaki mabiso. Des banza des bruno, mon double Rolex algaki ma. Tant Papa Chéri pa obeta na Stade de France au Tchadat. Pour Papa Chéri no au moni niveau sale Papa Chéri obeta et tira la histoire. Bino bo Dieu mystique. Et puis vous comprenez que biso za loisir te biso za sanga te biso za pena ke nole ba fan ya BCBG ba ya ka nole ya Papa Chéri ba vrai voilà ba tib tozana partout dans le monde voilà ba tib banzembo o pena so boche micro boy ba tu venda ba répondre ya kilelo omoni oboso ba kilelo la kilelo banzembo kilelo otala banzembo otala ba choisir matata te na ba concert ba États-Unis ba to alela ngote omoni ki otala no bilo te bob na tindi la ko ba image otala no on était là bon omona tensembo ya Zule matango ba beta ba concert ba États-Unis mona ba tuto ba osenga ngo bis eza banzembo ya ngonde bo beta Stade de France eza la banzembo papa bongo to ba bi o beta Stade de France o beta répertoire yo bona Stade de France ça Papa Chéri a rolobela mamu ya ba salte poto banda ba histoire to beta ba salte mamu wana te para biso to lobela te to beta masolo miso à qui voilà en tout cas voilà en tout cas Bandeko Bolim Bisabiso, vous allez suivre cette émission et moi ma place est belée parce que double Rolex to tamboli moi musika poto zoye to kiko bandela des 3 émissions t'es partout place Bomonaka Bob Kokisa pour retrouver